C'est moi le Congolais. Le Congolais, c'est moi. Mama wa Taifa Jika TV. Mais na tuni bino bato botele makabozo sala bémission. Ba musicien ba sala boyete parce que to sto moni bino déjà. To sto ciblé bino déjà. Ba ko sala boyete. To zo zela bango ba sala boy. Tango azali ko telema. Ko dénoncer miyibi. Ba na kacha loyembo parce que musicien message na ele kana na loyembo. Tango azali ko telema. Ko dénoncer ma bezo le kana na mboka na biso. Est-ce que bino bo soutenaka ye? Combien de personnes bazui banzembo ya Koffi Olomide sale la mboka ba partager yango bino ba patriotes bino ba tobo bundaka bino ba combattre fachi yo mama Congo yo mutotele makolobi naza combattante na bundaka mais soki batu mususu bazali ko sale loko mayele nona makanisi na yo eyakate eyaka kaka soki ezali likambo Koffi Olomide oya ko fungola munoko na yo pona kolakisa mayele na yo pe bwanya na yo na sima ya Koffi Olomide. Mama wa Taifa Jika. Makambu Koffi Olomide dénoncer ezali iyo makambu Koffi Olomide telemeli ezali bongo alobaki ete tozali na guerre te soki tozalaki na guerre ambassade ya Rwanda ekoki kozala ya kofungwama te soki tozalaki na guerre frontière ya Rwanda RDC lingaki ezala ya kofungwama te kasi bango moko bato bazali ko manipuler population bango moko bato bakotia biso na kati ya ba erreur balobaki ete bamonaki ete babimisi bango libanda batie bango na poisa mais tomonaki bakojongo bato ya mitema mabe koya ko manipuler message ya Koffi Olomide. Mama wa Taifa Jika TV. Bozali ko kanga biso munoko toloba te. Mais na tuni bandeko na biso ya diaspora. Ba batelemela Koffi Olomide ba pesaka accès na batu mususu. Koffi Olomide akoma munguna na bango. Koffi Olomide akoma ennemi na bango. Koffi Olomide manipulé par communauté internationale bato balingi système ya kunima do système ya pesa simatoli. Mama wa Taifa Jika TV. Awi mbote na balandi na biso nyonso ya Jika TV News balanda biso mokili mobimba to pesi bino mbote balosako na bino par rapport ya air bokolanda émission na biso tolobela nyonso to bomba eloko te na pesi bino mbote parce que ceux qui bomoni elongi ya Jika la mère des nations bo comprendre que no Jika alobela makambo mingi surtout matali mindule mingi mingi pona mwana mboka Koffi Olomide na ensemble ya ba musiciens nyonso tolobelaka bango ya solo mboka na biso uta mwa ngonga ezali kotambola kitoko te mboka na biso ezali kotambola mabe tozali na pasi tozali na milelo surtout mingi mingi pona biso bato tozali na Afrique mingi na mboka ya Congo précisément na Kinshasa tozali na pasi pe tozali kolela tozali na esengo na kati na biso te kasi yango tende ko empêcher biso to loba to tambola to vivre parce que na mokilo tozali balekinzela mingi mingi mai tozali komona ezali moko kaka ezali kolakisa te bilembo kolo yeso alobaki esili kokokisama matondo mingi na bato balandaka ngai matondo mingi na bato balingaka ngai namona kango na ba commentaire bipa nyonso bomona kombo na ngai bomona elongi na ngai bolakisaka pe bo manifestaka bolingo na bino envers ngai eloko ya kopesa bino ezali te bobe matondo kopesa bino merci mingi pona bolingo na bino envers ngai na futaka bino te kasi bo témoignaka amour envers nga nazali vraiment reconnaissante pona bolamu na bino bafani ya Mopao Mokonzi bafani ya Mamasi bafani ya Inosbi bafani ya Feregola bafani ya Werason Jube Piana ya ba musicien tout o bazali ko sa makambo ya kitoko makambo ya malonga na mboka na biso nazali vraiment reconnaissante pa ina bino pona bolamu oyo bozali ko sala envers biso to kobosa na te en tout cas soda na biso ya Mampinga Fabrice Mande ozaka toujours elongo na biso na ngambo ya machine pona kolakisa bilili bipa nyonso bino bozali ezala malamu ezala mabe yenda abunda kete bomona pe boyebete tozali malgré tango mosusu santé ezaka malamu te malgré misale belé to sala ke fort tozala a contact elongo na bino to meka kobeta lisolo to limbola pe to sosola mingi koleka makasi ya solo nazali ko interpeller bandeko na biso ya diaspora nazali ko interpeller ba fani ya ba musicien nazali ko interpeller bato balandaka bananga nzembo ya mboka na biso ngonga oyo bino moko bosala bokeseni botala nani ne nani azali ko bundela muziki mboka na biso na kozwa ndakisa ya mwana mboka Koffi Olomide azalaka mutoyo batukaka ye mingi azalaka mutoyo bafingaka ye mingi azali mutoyo je ne sais pas na ebite soki bamonaka ye représentant ya diable na mboka na biso pona image oyo batu mususu ya mitema mabe bateki pona ye
mais ceux qui tokei na plat ya kozala patriote Koffi Olomide azali premier musicien bandeko nazali ko marché maloba na ngai pe nazali ko ndima yango iyo Koffi Olomide azali patriote ayemba baloyembo ya lolenge na lolenge pona ekolo na ye asala ba musicien ba émission ya modèle na modèle pona ko dénoncer makambo ezali koleka na este bandeko na yebi ete ezali émission moko mona mboka salaki na 2024 je crois ezalaki na mois ya juin epai ya ndeko na ngai on alingaka mingi ndeko na ngai Kabasele na RTNC Jessica Basele émission wana esistaki makambo ya lolenge na lolenge Jessie azwaki suspension Koffi Olomide azalaki recherche polémique ekotaki ya modèle na modèle mais kasi namonaki bayemboka balobi trop c'est trop makambo Koffi Olomide alobi ezali ya solo makambo Koffi Olomide a dénoncé ezali iyo makambo Koffi Olomide a telemeli ezali bongo alobaki ete tozali na guerre te soki tozalaki na guerre ambassade ya Rwanda ekoki kozala ya kofungwama te soki tozalaki na guerre frontière ya Rwanda RDC lingaki ezala ya kofungwama te kasi bango moko bato bazali ko manipuler population bango moko bato bakotia biso na kati ya ba erreur balobaki ete bamonaki ete babimisi bango libanda batie bango na poisa mais tomonaki bakodiongo bato ya mitema mabe koya ko manipuler message ya Koffi Olomide bakanisaki ete population bazali bayuma bakokota na baje na bango po ete mwana mboka Koffi Olomide akota boloko kasi ya turo erataki mais na makambo Koffi Olomide alobaki ezalaki ya solo lelo tozali komona ya solo M23 ezwi ba village nyonso ya este parti ya Goma ezali koya ezali kokota lolenge nini ezali koya malembe malembe jusqu'à ce que M23 esimbi Goma depuis histoire ya rébellion ebanda ndenge nini batu wana ezala bazali koya bazali ba camarades na biso bazali banguna na biso nani atikeli bango esale mais lelo bozali kotelemela biso bozali kokanga biso munoko toloba te bozali kokanga biso munoko toloba te mais na tuni bandeko na biso ya diaspora baye batelemela Koffi Olomide bapesaka accès na batu mususu Koffi Olomide akoma munguna na bango Koffi Olomide akoma ennemi na bango Koffi Olomide manipulé par communauté internationale bato balingi système ya kunima donc système ya pesa sima toleka parce que Koffi Olomide azali vrai noko bato ebele bazabali bato bazali ko vivre na système ya pesa sima toleka pesa biso sima to okoma camarade na biso pesa biso sima okoma mwana classe na biso pesa biso sima oleka to betelo maboko pesa biso sima to ndima yo mais lokola ya zanoko bo pesa accès wana te ale boko kamata ndenge ni bo sala système o basalaka na Mohamed Gaddafi ko utiliser peuple yango moko po bayina ye lelo makambo mopawa lobaka lelo tozali ko vivre mais na tuni bino bato botele makambo zo sala bémission ba musicien ba sala boyete parce que to sto moni bino déjà to sto ciblé bino déjà ba ko sala boyete to zo zela bango ba sala boy tango azali ko telema ko dénoncer miyibi bana kata loyembo parce que musicien message na elekana na loyembo tango azali ko telema ko dénoncer ma bezo lekana na mboka na biso est-ce que bino bo soutenaka ye combien de personnes bazui banzembo ya Koffi Olomide asalela mboka ba partager yango bino ba patriotes bino bato bobundaka bino ba combattre fachi yo mama Congo yo mutotele mokolobi naza combattante na bundaka mais soki bato mususu bazali kosala eloko mayele nona makanisi na yo eyaka te eyaka kaka soki eza likambo ya Koffi Olomide oya kofungola munoko na yo mpona kolakisa mayele na yo mpe bwanya na yo na nsima ya Koffi Olomide parce que ozali na rage ya eloko moko webombanaka na nsima maloba na yo. Est-ce que na page na yo tozwi parti ya loyembo parce que lobi loyembo mopa wa yembeli mboka ekobima lobi. Est-ce que za loyembo ya liboso te? Est-ce que zali loyembo ya liboso te la famille? Ezambala liboso te mopa wa yembela mboka. Ezambala liboso te mopa wa la kisa doule wa zali nango envers makambo ezali kolekana na mboka na ye.
eza mbala ya liboso te Koffi Olomide a dénoncé banguna la famille moko soko fandi otali ma etozolekana nango soko za libanda mboka okoyoka douleur mais okoyoka douleur ndenge moko na biso te, je vous dis la vérité. Okoyoka douleur ndenge moko na biso te nzala eloko moko te ezotambola tout va mal toyebi te tokokimela wapi mabe ezali kokota mais soki moto azali kodénonce mabe bandeko bokoki kosoutenir ye te bokoki kosoutenir ye te bakomba faci bakomba nichi est-ce que bozali komona ba effort tata oyo azali kosala mpona mboka oyo est-ce que bozali komona combien de fois papa azali kolakisa te à part mboka oyo nazali na mboka mosusu te ya solo Congo ezali mboka na ngai la patrie ou la mort. Il faut zala congolais oyo katule oyo congolais azali komona na esika oyo na minute oyo est-ce que bino bozali komona yango esengeli to mona bino loyembo Koffi Olomide azali kobimisa bo partager yango na ba page ya ba politique na ba groupe ya ba politique bo partager yango parce que azali ko soutenir bino mais tango ya komaka na likambo est-ce que bino bo soutenir kai non seulement azali ko soutenir bino azali ko lakisa attachement na ye bolingo na ye na mboko e rendre ye superstar na mboko e rendre ye légende d'Afrique azali kolakisa andeo ya mboka oyo na lali na mboka moko te na kokende ba identifier nga en état musicien na lika na mboka oyo mais bato bazali ko travailler na ba mindele ba musicien oyo bazali ko travailler en collaboration na ba mindele bazali ko distraire jeunesse bazali ko semer haine bazali ko semer donc mutema mabe na communauté na biso même na monde ya presse ozo sentir que bato oyo bazaka na système ya ba mindele divisé pour mieux régner bato wana ndebino bozali ko soutenir bato wana nde bino bozali ko betela maboko ya solo tozali liboso na bino Koffi Olomide ye wana mbala mosusu lisusu abimisi lisusu soutien na yala kisi penda kisa na ye kolobete nazali penza mwana mboka makila ya Kongo etangami mingi na minicho tokuti kokanga munoko te tobetela munoko mwana mboka maboko na yo keloko moko esalinga bolono na motema na landi nanga ngai moko na landi azali koloba na ba dialecte ya mboka na biso na mona place baloba ke Kenya Rwanda ezali ko faire partie na monoko mboka na biso la famille na yo ki douleur na yebi que ça n'a rien à voir la famille mais ça m'a énervé. Comment ce type peut arriver jusqu'à ce point là? Quel genre de manipulation? Donc ce type alinga la kisabiso ke na Goma mutakuti pe koloba Kenya Rwanda c'est facile. Il y a des choses on peut autoriser, il y a des choses on ne peut pas autoriser. Donc elokoyo Mobutu akota mabeli. Peu importe histoire eza na est. Elokoyo Muza akota na mabeli. Eloko Lumumba akota na mabeli. Un individu moko boy dans le vide pour na ba intérêt na ye. Même si eza pour intérêt à peuple, mais là azokende musika la famille. Mais soki tokoti na ba distraction poto la kisake non ngai na linga musicien boyete ngai na sala ka boyete ngai na sala ka boyete ngai na sala ka boyete tokende tokosala loko mokote. Voilà bisoto Afrique mobimbeza contre makambo zolikana. Afrique mobimba ezo accepter eloko mokote ba musicien na biso batelemi mais okolanda ba ivoirien balobi ba musicien congolais na makambo bitumba bazotelema te. Mes chers Ivoiriens, quand vous aimez parler des histoires de la RDC, mes chers Camerounais, je sais que vous me suivez. Je sais qu'il y a deux mamans, il y a des sœurs, il y a des papas, il y a des tontons qui me suivent. Parce que les lingala, c'est une langue internationale. Actuellement, c'est suivi par tout le monde. Quand vous aimez nous critiquer, quand vous aimez critiquer nos musiciens, vous dites que non, nos musiciens là, il y a la guerre en RDC, nos musiciens ne disent rien. Il y a la guerre à l'est de la République, nos musiciens sont là pour des concerts plutôt. Mais sachez bien que ce n'est pas ça. Si vous me suivez, vous êtes Ivoirien. Si vous me suivez, vous êtes Camerounais, Sénégalais. Vous aimez Burkina, vous aimez parler souvent des histoires de la RDC. Sachez bien que
Demain là, il y a un musicien au nom de Koffi Olomide qui va sortir une chanson pour la RDC. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Ce musicien-là est là. À chaque fois notre pays a un problème, ce musicien-là est là. Il va parler à travers son métier. Le métier, c'est quoi? C'est la chanson. Ce musicien-là s'exprime à travers les chansons. J'ose croire que tu as l'habitude de parler de la RDC. Dans ton panel, tu vas mettre la chanson de Koffi Olomide. Tu as l'habitude de critiquer le musicien congolais. Dans ton panel, tu vas mettre la chanson que Koffi Olomide, qui va sortir demain là. Tu vas mettre ça dans ton panel pour parler de ça. Parce que vous aimez trop critiquer le musicien. Bien sûr, il y a deux musiciens qui sont là. Les outils de quoi? Des Français. Pour manipuler la jeunesse congolaise. Mais ce n'est pas tout le monde. Dès le début, tout le monde sait que Koffi Olomide est là pour la population. Quand vous voyez Koffi Olomide, il y a Koffi Olomide, il y a Inosbi. Combien de fois, jeunes musiciens, au nom de Inosbi, a dénoncé ce qui se passe à l'est de la République? On a tout traité, les garçons. On a parlé de tout sauf rien. À un certain moment, il a dit, bon, je n'ai pas de choix. Je dois me taire. Parce que même ma propre famille me critique. Qu'est-ce que je dois faire? Mais à chaque fois, ce n'est pas loin. Hein. Je crois que c'est en 2024, il a dit, Mbokanabiso passe. Passe. Vous avez chanté, vous avez chanté ça, vous avez partagé. Est-ce qu'au moins vous avez maîtrisé les messages qui étaient derrière les chants là? Non, vous n'avez pas maîtrisé les messages. Voilà pourquoi demain, soyez concentrés. Koffi Olomide encore va lancer message pour ce qui se passe à l'Est. Si ça sera à Lingala, c'est normal. Vous parlez le Lingala. Il y a les translateurs. Vous faites les translateurs en Lingala, français. Vous maîtrisez tout sauf rien. Parce que pour le moment là, votre yeux est braqué sur la RDC. C'est bien. Parce qu'on a besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin de nous. Mais il faut savoir qu'il y a un musicien depuis le temps jusqu'à aujourd'hui. Il se bat pour son pays. Il a même osé un jour dit que non. Pour bien changer ce qui se passe dans mon pays, je dois être sénateur. Pour bien débattre. Mais il y avait toujours des méchants qui a dit ce monsieur ne passera pas. Il y avait toujours des choses moches. Voilà pourquoi. Bande Konangaï et diaspora. À un certain moment, même des Congolais d'ici, à un certain moment, on doit regarder. À un certain moment, on doit changer nos discours. À un certain moment, vous êtes combattant. Et Sengelo la kisabiso ou ali combattre à modèle ini. Ou ali ko combattre musicien ou azali ko bunda pour na mboka na ye, to ali ko combattre pour na libumu na yo, bato batala yo okotisa ba vie, o sala makambo minene na yebite ou ali ko combattre contre qui? Parce que là comme on a bato mususu bako visaka hippodrome, boali na kindoki po boali na motema mabe. Soki mutu lokwa Koffi Olomide bo ako bundisaka ya sala concerté. Na boy kotanga bakombo a bato. Mais ali na bato ba mérité. Boy bisabango ke bino ata na poto boko cha makolo te. Mais bato wana bino moko boetela ka bango maboko. Mais bato wana bali na sima bato ba ko boma biso te. Parmi bato ba bimisi ba mindelo ba bimisi na est. Ba français bali na katiti. Mais bato wana bazali proche ba mindele wana. Boko sani, bo sale lo côté. To ali na bino. Ba fani ya mopa mokonzi. Ba compatriote na ba compatriote. Ya mboka na biso. Tous à la concentrer. Toali na état ya guerre. Mboka na biso ya lina bitumba. Je crois, moi nangai atangaka, asali une semaine akendaka kela cité, na université. Non seulement ngai mutu na lobi akendete, mais quand même na ba université pe ba lobi ba étudiant ba kendete. Po trouble ali. Si qu'on a commis tout na lolenge to ali boy, moi natangaka na ville. Soki likambo ekomeli ngayo na kosala lolenge ni mpona récupérer mwana ye ko azape mwa muke ali pasi pe mawa mingi elingi kolobete biso tout on a besoin ya kimia mais na kimia wana to kosala ngo ensemble soki tozali même moral mwana mboka Koffi Olomide on est ensemble avec vous combat na yo ya depuis bo mwana ti lelo tozali nango mutu moko te ko comprendre combat yo bunda pona mboka oyo ti lelo zali ko bunda tango yo zali kolala te
tango ozali kolela soki bato oyo balandaka Koffi Olomide na tango apesaki bave na ye na bafane na ye to na bana mboka soki bolandaki ye apesaki yango na esengo mpenza te alobaki ete boyika piko po ete ane ekozala ane ya mikakatano mutu moko te akomprenaki me ngai na komprenaki je crois ma bobeta yambaka nga nalobaka signification nango ekozala ane ya mikakatano ya solo parce que mboka na biso bilinga bilinga yali yango makambo alobaka na discours na ye mpona kosouhaite bafani na ye ba meilleur ve bana mboka bato balingaka ye ba meilleur ve ekomi makambo ebandi na janvier lelo tozali février ya solo bana mboka to ikampiko tous ensemble tozali kozela loyembo mopa azali koyemba lobi na kozala na bino po to développer loyembo mona mboka yembi mpona mboka et puis tobeta masolo ya mboka kasi ndeko Christian Bosembe alobi ete toloba makambo ya mboka te ndeko Christian Bosembe yo ozali kopekisa biso toloba makambo ya mboka te yeba ke banguna bazali ko utiliser kaka media oyo ozali kokanga biso munoko po balakisa bilembo oyo bango basali siko tango yo ozali koloba toloba te tokosani bino bolobaki na biso ete bamboka wana ekoyi te me bango balakisi ete ekoyi siko biso tofanda toloba te ye mingi ya koloba ezali te tozali kotalela bino me tozali elongo na bino mutu moko te na minitio ya komanipule lisusu bato po basala mabe epai ya mutu Koffi Olomide a prouvé bino encore une fois que azali patriote 100%. Kasi ba oyo bino botikaka accès na moni eloko moko basali te pona bolama mboko oyo matondo mingi pona bato bakolanda pe bako comprendre tous ensemble la famille na ba étoile nanga na ba fana mopa mokonzi to se concentrer lobby clip ezali kobima pona mboka kasi lobby ezali le 2 février to se concentrer et puis tous ensemble même morale parce que ceux qui na lobby to sambela makamba mboka na biso ça n'a rien à voir na ko sambela ceux qui to lobby to ça ceux qui ndengini ça n'a rien à voir ezo senga makila na bendele ya mboka na biso eganga matondo mingi. Combien de minutes?